Bandi konanga nini zoleka na Majabu Rafiki. J'espère que bien so bobi Majabu Rafiki. Eza compétition ya muziki ya bana. Nini zoleka entre Mike Kalambai na Blessing Lobo. Blessing Lobo aza candidat moko o ayebani na kombo ya Blessing Lobo. Aza candidat o batu balingi mingi, aza na ba avantage ebele, aza mwana ya pasteur o ayebani pe na papa Mike Kalambai, aza mwana moko akoli mingi na muziki, aza mwana moko akoli mingi na Anglican nde balobaka tokobota bana papa bien sûr esako mokolo papa ya Blessing Lobo, mais quand même azo grâce sous na nzela ya mwana na ye Blessing Lobo. Vraiment eza ya kolinda na kati ya Majabu Rafiki. Na Majabu Rafiki tomona présence ya papa na biso Mike Kalambai oaza pasteur, mais kuna banomai ambassadeur. Pembe na ye aza na bato ebele azo travailler na bango, aza kaka ye mokote. Et bandeko nanga tozoba kiti tofanda, en tout cas tosabone yo mtoza mutali boso ya kolanda analyse na ngai ya bino bem na pesi bino ba meilleur vœu na bino bien sûr tokota 2024, mais na baki na sala vraiment liste na kolobela mingi na ko remercier ba bolo basali biso poto zala nzambe mtasali biso poto zala to salpe des formes en tout cas to saba critique to remercier bino vraiment na sala kitoko salami. En tout cas ça ne va pas si peu à mawa bo s'abonner vraiment à la grande découverte de notre chaîne. En tout cas iko sala biso bien makasi na éclairci bino vraiment ni kambuzo comme la Blessing Lobo mwana zoemba na Majabu Rafiki azoemba mingi anglais. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso balandaka biso na chaîne biso la grande découverte singa wa bino BM na liki bino makasi yango na yaka na banalise toyebi ke Majabu Rafiki zotala mapenza presque monzi mobimba po eza mosala eza makambo ya jeti tozomoni bato ebele bazotya ba miniature neti ya matanga bandeko na ba chroniqueur pe ba chroniqueuse total ranan ya moko pe ba miniature tokoki kosala eza mwa conseil na opesa mwana bato aza envie mwana bato abeli te mwana bato azwi problème te mais tala miniature otya soki etangamaki okopambola maka c'est juste un petit conseil vraiment. Quand Majabu Rafiki bandaki tomonaki Blessing Lobo mimi to prêtaki attention na biso et prend moi na wana Blessing Lobo ayaka ye mokote olekalikaki a se présentaki et tant ba ibisi ayemba imoko aponaki nzembo ayemba insistaki ke papa na ye abetela ye nini babenga ngone guitare la guitare wana si je me na bosani nde tata na bango ayaki Mike Kalambai akamwaki toi c'est Blessing Lobo papa aza wapi papa aza na nsima seki aza mwana ya papa Lobo ok papa Lobo na papa na biso Mike Kalambai aza chantre de l'Éternel aza pe pasteur ateyaka bato mpenza maloba malamu donc c'est un exemplaire bengaki bapesanaki mbote pe bayambanaki vraiment baza bato bayebani déjà. Ok Blessing Lobo ayembaki ezalaka pasi po mutu ayemba ayejije me basalaki yango mpo basepelise etanke mwana mokie pe basalaki yango kambala moko compétition ezokende bien tozomona yango ezokende kitoko vraiment tozolanda yango biso nyonso tolanda eki bien. Mais ce qui est grave, Isaki, bato bakomi koloba bilobela kande réseaux sociaux emesana koloba bilobela surtout pasteur Mike penza alata pena costume mafinga costume ya ba critique donc ponanga papa Mike comme conseil zalaka na mutema na ndongo zalaka na ngoza papa bana okoko sala Blessing Lobo mabete poye pas na bana azana ba shadai aza vraiment papa ya bana
Donc nous thème au biloko là c'est pour la blessing lobo za yangote to voter ezaka likamba vote ezaka ndenge mona ba développer wana développer utwe omuntu meka te point que autre cage pour ezaka jamundele donc okomika kutete me bango ku ba gérer ba vanzwana to mona ba Sandra Mbuyi bazawana to mona presque ba pasteur Lombo pazozala wana tuzomona bena gérer penza ezokende bien bamususu naoloba blessing lobo aza roki alingi koyemba kaka na anglais alingi koloba anglais bandeko basi mpe mibali totika complexe surtout bana mike bozokomona bacomportement moroboye oyo mikolo bazalaka nango te na batango wana ya kala parceke bino na ntan na biso oyo bokoma nango totika complexe mwana naza mwana moko akoli mingi na anglais ozomona na compétition vodacom tozonga mwa nsima tozonga pena mwa nsima ntango innocent baluma zwaka elongi ezalaki innocent baluma zwa mpenza eza mingi langue anglais eza langue moko eza international donc eza langue oyo motu nyonso aza na capacité même américain aoyokango bato baza na Londres bako donc bato presque ebele baloba anglais alors ezaka mpe na baavantage ebele ozomona tolongolaka bacomplexe omwana nazoloba français amona ye na non eza façon akoleli langue oyo asadapta nango mingimingi makasi yango wana eza na moto mosusu akenda poto mais tilke auta bakongo alobaka kikongo na ndako na ye alobisaka mpe bana ne kikongo ndenge moko moto mosusu auta angola akenda poto mingi na ndako alobaka mingi portugais akoloba ne monoko ya mboka wana mais akotyango mpenza na motu mingi te donc blessing lobo mpona expliquer bino bien langue oyo aza nango facilité ya koloba mingi eza anglais en tout cas to vote parce que Mike Kalambai aza na intérêt moko te asala blessing lobo koto apesi pasi moko boye to atrike ye nuseki donc aza na intérêt wana te problème eza kaka ke vote motu oyo olingi so mpe aleki eza kaka bien mpo akomi déjà na niveau ya likolo eza na ebelisi balongwaki donc mwa éclaircissement wana na ye koloba wana totika kombo ya Mike Kalambai totika kombo famille ya blessing basilika nuseki ton soki mpe paster Mike Kalambai amikotisaka na rafiki wana te vraiment peut-être blessing lobo to bandeko mosusu wana mpe baningai bayebana te donc eza mpenza aza vraiment papa moko soit pasteur moko ya kofélicité vraiment yango na ekoclairci no to vote moto biso tolingi olie toloba bilobaloba tosumuka vraiment ezopesa pasi en tout cas naopesa bino bameilleur mpe nalingaka bino makasi bameilleur mpe nayebi ke na kolia bozelanga mpena les premiers mpenza yo kende kana bacommentaire po kombono ezala nyonso olingi kombono mpena bea matangango na osala mpena farafa bon elonganga le 1er janvier eleka bien vraiment merci beaucoup abonnez-vous sur notre chaîne YouTube la grande découverte nde makambo bisous bye actualité yango wana